koko moni le koko moni soki tanga akomosala bikilakila na ye akomosala bikilakila na ye bokoko na tango wana alati yango donc alati yango boye alors na moment wana azo ko invoquer azo sala makambo na ye nyonso alors soki asilisi alongoli yango atiki na ndako atikali na bomotu na mais simba fala tana oyo bokoko ga toujours po eza bokoko na ye azo ko invoquer yango. Alors, dans le moment où yango est comme un pouvoir, tu bengi yango art antique. A décorer yango, donc ba décorer yango. Basali tissu, ndenge basali tissu oyo. Voilà Rafia Brit. Yabiso yango oyo zabiso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Dans les soucis d'encourager, d'accompagner et d'applaudir nos jeunes talents exerçant un métier, l'agence Beledou Monde Production, en partenariat avec les nouveaux papes de la religion Kitendi, Rive Nkono, le roi de Kimakuta, Yabiso Podcast du boss Roni Malundama, Fondation Toto Modero Solutions et le docteur Dani Kaninda du clinique médicale Joyce, le réparateur de la peau, organise ce vendredi 25 août 2023 sa première édition. Au programme, remise de brevet, sortie officielle de l'artiste musicien Zalapanda et son groupe Afro-Mondial et plusieurs autres surprises. Retrouvons-nous au croisement des avenues Poids Lourd et 14e rue Limité Industrielle dans la salle de fête chez Bijan. Droit d'entrée, 5 000 francs congolais à Bamba. Bienvenue à tous. Oyo zabiso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo sika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli. Forever grateful, I'm counting my blessing by when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa. Bonjour, bonsoir et ça dépend ya place et Zwami Bino balandi na biso nyonso ya biso podcast obolinga chaîne na bino de référence et puis ça donne toujours d'informations vraies, d'informations réelles. Oui, c'est bien moi, votre humble présentatrice, c'est Prudence Ngimbe, la petite aux éblettes à la taille acceptable, autrement dit, original. Oui, il y a eu ce podcast TV et qui dit bon, on a district qui est à Moamba, dans la commune de Lumété. Nous avons vraiment la 7e rue résidentielle, au la place commerciale. Pourquoi place commerciale? Parce qu'il y avait de grands magasins, où Ezaki Awa, Namkala. Ezaki na magasin moko ezaki awa et puis ezaki résidé mingi na ba travailleurs ya OCC donc ba travailleurs ya pardon ba travailleurs ya Onatra bazaki vraiment résidé na 7e puis 6e rue donc place bozo mona 7e rue puis 6e rue oh ezaki pena place à loisir o ba mindele bazaki vers 16h 17h ba oya wana na bana na bango vers des années 1960 à 1975. Donc de 1960 à 1975. Nde ba mindele bazaro ya awa ba belge. Bazaro ya sa ba loisir na bango awa ainsi que na bana na bango. To kiti wana to découvrir yango déjà kalaté, to yepé vraiment to solo là na batu ya œuvre d'art. To mona kaka bata ba rafia bazana to za ba sorte ba œuvre d'art ebelé. Nde lelo to yebaka œuvre d'art to yoka kaka. Mais lelo to kiti pena to découvrir no œuvre d'art wana sorte na sorte moko na moko kombo na kombo pe utilité nango nini rôle nango nini to mona ba rafia to mona ba kiti o lelo ba osela ba mariage coutumier donc coutume na biso hein donc et puis ba œuvre d'art ke kweza wana to kita sur le terrain to me ko sola na bango to yeba
utilité nango eza nini et puis pourquoi bazawana et puis vente na bango eleka ndenge nini basala yango ndenge nini to meka pe muke ko découvrir. Merci beaucoup et nos zango kota bongo te na pesa mbote na ba abonné na biso nyonso ya biso podcast na pesi bino mbote bisika bozali o bozwa rapena libaku malambo tika nyonso bo vendre devant poste téléviseur na bino pona kolanda édition ya biso podcast na pesi mbote na ngai pa ba boss na ngai nyonso na linga mingi na mosika esika bozali en tout cas ba mbota trop et to kota bongo pour que to meka kopesela. Merci beaucoup, à suivre. Restez branchés, hein? Surtout ne zappez pas. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement. Hein? Bon s'abonner, puisque l'édition, nulle part ailleurs, bah découverte, kaka na yabiso podcast. Nous avons mentionné que c'est une chaîne de référence. Oui, elle a toujours des informations vraies, des informations réelles. Merci beaucoup wana tokota na biso. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso. Po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli. Forever grateful, I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mi. Oui, podcast. Je crois bien que tu as Grand Boulevard. Mais si tu as loin na Grand Boulevard, tu as commis vraiment un petit boulevard. Toujours dans cette mairie résidentielle, dans la place commerciale. Quand tu as découvert déjà dans Simakuna et Ninyango Zakuna. Et puis tu as au moins dans cette mairie comme si elle est négligée. Et comme il y a bongo, Nengesaki Liboso, et ça sous bongo, tu as évité, et ça négligence. Il y a gouvernement, il y a Mbokanabiso, ou soit une négligence, il y a bateau, il y a œuvre d'art, tu as évité. Donc, juste, tu as en akati, tu as sola mukena bango, tu as pourquoi cette mairie résidentielle, place commerciale, et comment boye. Et puis, tu découvres muke, œuvre d'art, nabiso. Merci beaucoup, à suivre. Oyo eza biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso. Po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli. Forever grateful, I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi. Likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na. Ouais, tu côté bongo et na place en vraiment. Place au bozo mona au basali terrain à basket. Et ça qui place il y a loisir, on a tout expliqué tout de suite. Donc ici comme indele bando il y a vers 17h 16h bazo ya osakana awa kandi na baki na 1960 à 1975. Donc bando yande awa. Et puis ba immeuble bozo mona pembeni et ça qui ba grand magasin. Grand magasin travers bazaki awa bande ko travailler na magasin wana donc son pesa et puis bata œuvre d'art lelo baza awa ici ko tozo kende poto meka muke ko découvrir. OK, en tout cas pour la juste après ba image ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso. Po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali. Oui, le voilà to komi bongo na place yango pene ba œuvre d'art. Nde tozo kota sikoyo. To ko kuta nano na moto ya yambo. To meka muke ko sola na ba imboka. Ba meka muke ko expliquer biso vraiment. Iloko ne loko kombo nango, rôle nango. To mana kata izini yango donc a esika bazo sala esika bazo teka nangeza to mona nde ba olambela ngo to mona nde ba okatela ngo nde bazo taela ngo ndenge zo silela nde bazo tekela yango na ka 5 ans na ngai
et n'en profiter qu'on sa mbote na ngai et pas ba nyonso ba soutenir biso moralement, spirituellement, physiquement et na pesi bino mbote bisika bozali et puis ba nyonso o bazo ko s'abonner massivement en tout cas nzamba lola amona bino ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso. Oui, tu commis déjà liboso papa. Donc je crois bien papa yeyo to mekosola na ye mukie to bandana ye yene mto perception accès yene mto perception nzela pour que to kota bisika ba différentes sortes ya ba œuvres d'art ali pour na to mekosola na bango. Bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Papa kombo nani? Kombo ngai papa Wawa Ibale Keyi la Ribens. Wow, nakanyika papa Wawa Ibale. Papa Wawa kaka. Merci beaucoup papa, biso toza micro ya biso podcast et to sepela ki vraiment le loto quitter la 7e rue résidentielle na place commerciale bisiko ba œuvre d'art ezo salama biloko ya mboka na biso biloko ya lokumu. To sepela ko kitamuke ko solola na bandeko to mekano ko yeba et likanisi ya bano sala ba œuvre d'art et utaki wa pipi banang na nenini et puis to za différentes sortes ba œuvre d'art et belé nyos en général oui œuvre d'art mais to za na sorte le long de to découvrir en vraiment pour nous ça plaisir et puis balandi na biso nyos ya biso podcast to yeba penal moko na moko kombo na et puis rôle nango. Je crois bien que tu passer bon côté sans que tu bande pas na yo et puis yondo opesa biso nzela ya kuta na bande ko pona ko expliquer biso et loko moko na moko et ndongo se présenter opesi déjà combo. Merci beaucoup et puis na habité rôle ni nozo jouer na kati ya bato nyonso baza awa ko bazo sa ba œuvre d'art. Bon, rôle awa na isiko yo na 7e rue nga nazali fondateur ya structure oyo to sali awa. Nous avons sala na biso ka ville mobimba pendant ndenge omoni to mesana na biso. Mais il y a eu un temps là l'état a contacté na mesure d'assainissement et tozwa ki ma difficulté mingi pour la police batumba biloko ebele et puis botola biloko ebele. Pourquoi batumba ki pe botola? Bon, ils ont qui problème d'assainissement batu ba ça musala na désordre ba ko bebisa espace il y a l'état nyonso salité bato balongo la salité tezo komisa mboka salité. Alors l'état monaïque que pona ko bongisa mboka il faut assainir. Bon pona ko sala assainissement c'est-à-dire ko longola ba biloko nyonso salité ezalaki. Comme biso tozalaki ba producteur ya salité. On est tozalaki victime nango d'abord. Et à ce moment-là, il y a eu le général Kanyama ndenge babandaka ngo ezala na époque na ye. Et de toutes les façons, na yaki comment on habite. Eza musala eza na valeur malgré biso moko tozozwango na ndenge moko que de faire valoir en côté. Il faut que l'État me orienter biso qu'est-ce que nous pouvons faire avec l'État. Et c'est là où étida igana kutana na bakonzi l'État et pour na koluka qu'est-ce que nous pouvons faire pour na ba espace ngo ezala reconnu officiellement que biso batutozoti yango salité biso moko peut s'en charger pour na kobongisa ngo. Yango na sala kango et sindi peut sali mikanda na minute ekomi kombo ya espace des artistes et alimité d'où nga lokola fondateur et initiateur na bimi lokola président. OK, merci beaucoup président et fondateur. Mais quand on kobetela biso mo moké du solo, likanisho sala ba œuvre d'art. Et utaki wapi na nga pese que poser bondo sa ba œuvre d'art. Ou sote bandai na nene. Œuvre d'art ezali loke bandi na anete. Art ezali inspiration. Oh yo bandaki na oui, art ezali inspiration. So le bi e bandi ndenge nini c'est trop dur parce que art e banda na bokoko. C'est ça to le bi yango eza culture na biso. Lokolo ezala ki inspiration. Ba koko na biso batalaki mais toza na ba panier ya kokende bilanga te. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ba keko za nature na zamba o ba bengi kekele, ba fabriquer ba panier. Bazi ba panier ko memana bilanga, bazi ba panier okende ko kangambisi, bazi ba panier. C'est ezala ki inspiration e yela ki bango. Babimisi yango tango basali yango babimisi objet d'art. O tokumo benga lelo œuvre d'art. Alors, biso pe bana na kati ya bana, tozape na bato bazali pe na makanisi wana. Geso ina zikekele na sali boy, so na zikekele na sali boy, so na zinzete na sali boy.
dans cette inspiration, la personne devient maintenant un artiste. Pour un art, tozali na ba musicien, tozali na ba artisan art, tozali na ba art plastique et bongo na bongo. Donc il y a des secteurs et des filières. Bon, le kola awa oye pa na biso, ezali site, il y a secteur, il y a bois na liane. Na kati ya site, na secteur à bois, ozo mona tozali na ba ogotala na ba mesa, o mona ba sculpteur, bazo sali la banzete. O to bengi bois. Na kati ya ba bois, il y a l'essence de bois. Bangonde ba yebi yango ba yebisa yo nzete okomo nango ébène, nzete okomo nango bois noir, nzete okomo nango nani lifaki. Acacia. Ouais, voilà. Ensuite, biso pe na kekele ndenge moko to yebisa yo kekele ya monene lokola oyo, to bengi yango rotin, oyo ya mike mike sont des lianes. Voilà. Nyonso wana esali lisangisi ya art. Et art ezali eloko ya inspiration. Parce qu'on comprend bien l'andino ka idéologie ba centre na biso. Yango wana siko lokola tozili kanisi wana ezali kanisi ya kala ya bokoko na biso. Yango to bengi yango kombo biloko ya bokoko po eza makanisi ya bakoko na biso nde tozo faire valoir yango sikoyo to bimisango. Biso tozo kozwa chance pourquoi parce que to bakisi na mayele ya bakoko ya baninga bonsoso lokola ba mindele bapaya. Makanisi na bango biso tokomo mona bango mais bango ba mona yango te. Biso siko lokola to moni yango nde to continue na variété to komo bakisa biloko comme sus parce que lokola vannerie esukaka na l'air wana na panier. Mais na minute biso na vannerie to komo sala ba chaise, to komo sala ba coffre à linge, to komo sala ba lit, to komo ba biloko ebele. Biso to banda ko pesa toujours valeur kana biloko mindele. To mona mindele nde yango eza spécial. Ya mindele nde yango eza esthétique. Or que to jima yele ya bakoko na biso to bois to na ko bafu yango. Mais lelo quand même na moni beaucoup ko valoriser yango et super en plaire. En tout cas, to ko fela ka biloko mindele te. Oye bendie oye ba chinois mais to mona biso moko valeur yango ya mboka na biso. Vraiment siko maman ezali boye. Ko valoriser loko soko oza na ndako ya tata ata oza mayele ata osalaka soki tata ye pembeni na yo te mosala ekobonga te. Soko omoni art epa na biso ezali vraiment un peu négligé parce que art ezali déjà mosala mobimba oyo moto akoki kosala mpe asali vie. Mais le fait que biso na mboka na biso na RDC principalement mpo nazali awa tozali na accompagnement ya l'état te. Hein? Na kamati par exemple lokola musala oyo ya maboko. Na RDC so balobi artiste, c'est-à-dire il faut être un comédien, il faut être un chanteur, pour être un musicien, mais babiloko nyonso oyo ezo sala ba œuvre d'art, bobengi œuvre d'art et yebanité. Alors, distraction tokota kanango na ndenge nini? Ba paya ba mindele ndenge bazotambola bazomona biso tozosala. Bazozwango na valeur. Mais bakendo lukwango epa ya l'état ezate. L'état yebi bato yango te. Mais bazomona bato yango, mais l'état yebi bango te. Siko lokola l'état yebi bango te. Bato wana bazosala eza musala. Mais tandis que musala nyonso moto azosala, il faut asala ngo nzela moko na l'état. Hein? Pour aza moto ya l'état, banzete wana eza ya l'état, pour eza ministère ya de environnement, eza na kati te. Et mabele ya l'état, ye moko moto ya l'état. Mais taxe à l'État fout. Mais tu es papa et président. Pourquoi l'État a tirabino kate? Pourquoi l'État a qui parabinoté? Tandis que bozo ça ba œuvre d'art ou eza pour le kumu yamboka. L'État on kasi to ça na mboka ngote biso nyoso. Siko pourquoi ba tirabino misouté? Pourquoi ba qui parabinoté? Tant mundela que luka ba œuvre d'art na l'État a pouti ngote. Pourquoi? Bon, ce qui n'a lobby que l'État a qui parabisoté c'est un peu dur. Mais les Cambonios posent ampleur. Il faut yomoko mokolo likambo. Aux ango na valeur. La plupart y a artistes par exemple, artistes artisans art, ba négliger qui likambo wana. Motazo sala musala ya art, ayebani na l'état te, azana mikanda l'état te, afuta kapako l'état te. Mais azo sala la mabele à l'état, azo sala nature à l'état. Na place on a le kola boyo kanezala kité, musala pesa na valeur te. Tandis que batu mususu oyo bazo utabipa bazo mona rien que nature na biso. Hein? Bazo zwango na valeur. Nene salemi eloko moko to bengi objet d'art.
mais atali kaka kekele bois noir. Donc il peut y réflexion que na bois noir et pas na bango akoko sala eloko boye bois noir et na valeur mais biso moko bakolo eloko wana tout le monde c'est souvent na ba réunion mingi nazo loba na batu boye ba mindele soki bayaki na mboko ya RDC balobaki que vous êtes riches. Ils n'ont pas vu la danse. Ils n'ont pas écouté la musique. Ils nous ont qualifiés par rapport à la nature na biso. Oh ba monaki na miso loko bazalaki na ba appareil ya ko détecter sous-sol batali na se amebele tozana bomingo batali banzete tozana bomingo batali bakekele mais ces gens sont riches hein mais maintenant etikali biso nde tozwa nature wana toko misango ekoma biloko eloko na eloko ezwa kombo nango lokola tokoma benga objet d'art tango tozwi nature wana tobaloli yango ekomi panier ekomi kiti sikoyo kiti ekotekama panier ekotekama etango yango ekotekama sikoyo ezwi valeur etango yango ezwi valeur po etambola malamu il faut accompagnement ya l'état po ekende na accompagnement ya l'état il faut moto oyo azosala yango azala esika moko na l'état kozala esika moko na l'état c'est-à-dire somba mikanda ya l'état fuka pako ya l'état voilà c'est ce qui est utile. Et là quand on a le cas les alaki négligés c'est là où on a qui art nyonso tout traditionnel à part la musique ils allaient qui négligés ils allaient pas négligés jusqu'à pour le moment. On a c'est le moment mouké que je sonne à lobby pour le moment parce que au coquille kotambola na ministère nyonso na minute on a en contact na ministère à petite et moyenne entreprise mais gouvernement central azali na fichier ya artisanat te lokola fichier artisanat les athées si le gouvernement ye moko ayebite que artisan baza combien akolandela bango na pa kundengi nini bakofuta pa kundengi nini mutaza na carte ya artisan te mais l'artisanat est là na budget na ligne budgétaire et pas ministre ya budget balobi ministère ya artisanat ezali ba débloquer kambongo ekendeke wapi. Est-ce que vous savez déjà que mon ministre de la Culture et Art Papa toko sangana nene bango nene bakolo likambo bayi kotala biso te babenga ta réunion te tokeno sangana ndenge ni tozo débrouiller ka tomona bango ka bino lokolo na batu na momo baponana o bakenda kotala bakenda ko visiter to bino nyoso mwana mwasi na yeto mwana na yazonga tozaka na koko na biso noko na biso akufa eloko etika na ngo na ndako te noko na yakanga kango kuna aye kotekela ngo na prima ko dérisoire alors bazo bloquer biso c'est mieux peut-être bazwa mokonzi o bakotia na aéroport azala mutako ute pa na biso bartisan pour nous défendre que babiloko wana ebime kene na mboka bapaya basala ba commande bango ba yande pa na biso ba organiser biso pona tofuta taxe ya l'état pona l'état azwa puissance ya ko contrôler biso. Est-ce que ba mindele pe déjà bazolonga na mboka na pona yosala déjà ba commande ni to tozolo ba bazali ata okena royal a pa na biso lokola entrepreneur ala mingi na moi babanga kabongo mais bakonzi bakoki koyeba te même na royal bazokende oui bazokende na pas si peu mais bazokende po eza na place mususu te soki otali na ville mobimba ya Kinshasa toza na 3 sites seulement site na biso ya monene ya Delvaux toza na site ya Awa toza na site marché ya Bikeko ya Royal bon na gare centrale yango wana ekomi na Royal ouais mais ezali bien organisé te or eza babisika l'état kokai pe ko zambongo soki eza bien organisé mopaya avant ya futi droit d'entrée l'état zipar partisan bazipar na ba taxe na bango ya nini eloko moko eza organisé te. Est-ce que ba œuvre d'art pe ou te zo ta porter mindele pe ba yena na RDC bango eko ya ba œuvre d'art obino bozo ko ba meubles à Dubaï ce sont des artisans qui les fabriquent là-bas mais ya mawa ezali nini biloko na soki otali yango na ba catalogue na bango balobi imitation rotin pour bazar na nature à rotin boyete ba imiter d'abord jusqu'à n'importe quelle sorte n'était ba imiter sali ba bimisa yango mais biso batotoza nango tozo ko sala moto c'est ça le problème. Alors biloko na nyonso ezopesa biso passe ezopesa biso retard esengeli biso na l'état tozala esika moko toyokana balakisa biso nous les artisans on fait quoi chez l'état et l'état va faire quoi chez nous.
Vraiment, makamba boye penza makamba ko encourager ya ko pousser pena ekende lisu liboso imata su likolo musika davantage parce que ça vraiment lokumu ya mboka na biso. Merci beaucoup président, mais est-ce que to yeba est-ce que musala on pende na zo mona bande ko bazo travailler boye et ça pena ba risque hein? Oui. Risque comme tel ya makasi et pas na biso ezala raté. Risque peut-être to vandi le quoi to vandi boye to allez bien encadré te. Na pourquoi bamiyibi bayibi biloko mususu. Oui. Et ça arrive à Pékin et là la ka boye tonde. Et là la kaka boye. Mais pourquoi? Si tes as bozangi siko tiate tonde. Si tes as protégé te. Si tes as protégé te. Mais ndé bon nazo mo comme ça biloko mbongo ebele mais so bayibi yango. Monte ça va perdre. Eza sokité. Ezali c'est toute une entreprise. Oui. Hein? Dengo Moniawa. C'est toute une entreprise avec 75 personnes. Oui. C'est toute une entreprise. Et puis, ce n'est pas moins de $200. Oui. Seul que vous allez fois 75 tables, vous avez combien? Mais ils ont là la Libanda. Or, mais ils ont la sécurité. Ils ont la sécurité. Pour les bateaux, ils ont la taxe à l'État. Mais l'assistance à l'État est atteinte. Mais ils ont la sécurité. Mais pourquoi? Vous avez un bon ébélé. Pour n'y pas garde des corps. Par garde ba mekata ko lala pona ko sécuriser biloko biso to ba sécurité na biso comme ka ba kuluna wana ah président mais to ke ne peut pas ito zenge pas mais ba areza mbongo quand même na betelo li solo ya solo omani ba kuluna wana bazana basira ba benga ba cheli bato ya sécurité nyonso tout lokola bango bazo ya kolanda mwa manzanzo na butu bavanda na butu comme na hotel na bango na kati na bango il y a des voleurs. Parce que il y a tous les critères de la vie. Il y a des voleurs là-bas, il y a des boxeurs, il y a des mais tant que là, biloko est totalement à l'insécurité. Mais pourquoi pas vous avez garde c'est vrai ça. D'abord, il y a mon garde il faut aller banana l'État. L'État peut appeler ce moutouana yebi. Il faut ta taxe. L'État faut sabino maboko. De tout et en tout. De tout en tout, c'est l'État. Yango tozo senga ministre il y a culture et art, formation professionnelle, artisan et métier, c'est toute une entreprise, petite et moyenne entreprise. Tala musala yango. Il faut basala musala oyo bayeba, entrepreneur oyo. Est-ce que ba futaka taxe? Est-ce que bafutaka te? Pona nini bafutaka te? Ceux qui bafutaka mbongo ngo ekendeke wapi? Est-ce que bafutaka pe taxe? Mais oui, il y a de ceux. Mais en principe, bato futate parce que il y a une échappatoire de taxes. Ezali dit na bato wapi, na bato sécurité o bazotinda. To bengi la police par exemple. Aye, na kangi bina boza mikanda te biso ke de kunate 500 francs. So to futi 500 atiki. Après une semaine à Zung. Après une semaine. Mais que bon, vous trouvez bien tout soit beaux en ordre. Tous allez encadrer. C'est l'État d'abord. Le service bango bazotia. Je prends par exemple dans la commune, il y a un service là, bazo benga service il y a culture et art. Service il y a culture et art. Musala nini azo sala kuna. Soko kepa tata no goyoka azana liste ba comédien. Azana liste ba musicien. Azali na liste ya ba espace oyo nyonso to bengi ba emprise de l'État po batu bakuluwa yango batu bakendo beta musique batu bakendo sa ba fête mais so tuni ozali na ba artiste sculpteur combien exact ozana ba vanier combien exact mais toute la ville partout il y a des vanniers il y a des sculpteurs qui travaillent mais ils ne sont pas organisés ils ne sont pas orientés bongo musala oneza kuna ya nini babongisa ngo biso tokepa ite biso tozali na biso kaka biso tozali kaka tosengi formation professionnelle aya afongola ba centre de formation bana bayekola misala bakene na kikuluna te nous sommes dans la créativité d'emploi OK merci beaucoup président yango pesa mo motuna nanga ezolanda est-ce que batu pe bakoki ko s'inscrire awa na kati na bino pe bayekola musala mais oyo avandi wana omoni kuna mona kasinanga awiti na mboka ayeko yekola musala bana nanga bazali hapo
Karabana na yo bato musu bakoya te. Moto mosala moto d'abord même na Bible quelque part na Ezekiel abi moto alinga ye moko musala oyo ya kosala pour nzambe apambola ye. Si vous obligez quelqu'un de travailler, c'est une erreur. Parce que ça les loko mutema na ezo sepelate. Tout le monde a le ba mi bel bazo. Ko aye personnellement président na lingi na yekola. Au moins ami pesi déjà affection ya koyekola. Akoya na intention ya koyekola. Mais ce que kangi e kokanga a salate. Tout le monde a le ba jeune gaso bazo déclarer misala jeté balingi to sima machete to nini. Est-ce que ba ko pe ko ya ba s'inscrire ba bandi musala ou soit so ba o ya bango ko mutuya bato bazo négliger ba yo kango pe bato nyonso. Biso kaka ndenge na vandi kaka na se njeto yo. Tomoni Banque mondiale. Alobi aza na mbongo apesa na bato baza kosala misala. Alobi nanga abi papa. Naza na besoin ya ba classe na binote, naza na besoin ya ba français na binote, mais naza na besoin ya bato oyo baza na misala. Awa il y a déjà une vingtaine de lauréats. Oh yo ki na yebso ezali entreprise. Ba komi ba lauréat ya Banque mondiale en mutualisation avec la Banque mondiale. Toke nanani Banque mondiale ya tindeli biso incubateur. Incubateur pour aya kofongola ba entreprise. Ya incubateur wana monsieur Massamba Val. Ya IF ayawa to enregistrer ba tunyo soto pesi. Amemi bango abimisi bango ba lauréat na Banque mondiale. Banque mondiale a pesi bango mbongo. Est-ce que Banque mondiale a yako luka batu musala? Batunde bango moko ba misali si misala. Tango misala e monani Banque mondiale nda ye pembeni ya misala wana pona ko bongisa misala. C'est ça. Mais si les gens entendent que combien ba finalistes ba silisi l'université. Si l'état peut ça ba misala ko banda ko za ba biro ngwe ucho. Alors que batata lokola bakenge wa dondo baza nene na poste baza ba mbori ya soki koso mbo oyo nani président ya nani ya Sénat na assemblée. Ceux qui étaient là bango kana biro balongwa kate. Bana na bango moko nene boy bavandi na poto bazuni o misala te. Siko yo moto vandi ozo de la bazo na musala bazo ba benga mo kolonini. Créer l'emploi. Créer l'emploi. Vraiment, merci beaucoup, Président. Si on a s'inscrit et c'est un nini na nini. Et on a comme problème il y a structure. Ce que y est tout dans la norme, on peut s'adhérer au foutu structure. Ce que vous allez élèves. Oui. Sika. Bah après la poste ba yoka ba ye ba ya ko s'adhérer kat na bino. Oui. Ce qui est le col à adhésion. Au PC $10, il y a adhésion. Au PC $5, il y a carte, il y a membre. Et au commis membre na bis. Na moment wana, ce que vous allez élèves. L'artisanat, on l'apprend. Hein? Même à niveau de l'Académie des Beaux-Arts, ils sont des artisans. Parce qu'il y a quelqu'un qui leur apprend. Des hommes métiers. Des hommes. Sont des hommes de métier. Mais pire artiste, Azali Moto Yazana inspiration. Hein? Je prends par exemple un potier. Bazuka ka potopoto, babwa keli na mabeli. Babi potopoto to pesio, ça le lokonyo so yo lingi. Ya zu potopoto sangisi asali na mayele nete, abimisa ngoto lobi comme vase. Oui, et comme marmite. Oui, et comme c'est ça qu'on appelle artiste. Hein? Mais artisan, on peut l'apprendre. Kata na mesure boy. Sala na moulay boy, beta sete. Ça c'est l'artisanat. Hein? Mais artiste, art, c'est l'inspiration. Okay. Voilà. Merci beaucoup de comprendre la différence entre artisanat et artiste. Et papa, tu es déjà président pour que tu me yé banano vraiment parce que tu as vraiment une usine quand des besoins mon donc usine koto bazo lambango kuna bazo kata kuna bazo tailler kuna bazo sala so ndenge nini et puis de l'autre côté ici déjà et lambami et beli et puis koti na vente tout le monde a déjà to bandi on nzete au papa oui parce que on nzete au tozo mona oyo babenga ngo nini et puis utilité na ngweza nini babenga kekele nzeta kekele nde oyo kekele ya mineno to benga kango rotin. Ah d'accord. Et dans le monde il y a seulement quelques pays bazanango. Oui. Par exemple, l'Asie, tu as rotin d'Asie. Oui. Ils ont rotin d'Afrique. Okay.
Bisonde na RDC toza nango ebele. Oyo witi na mai ndombe na inongo na lac. Et na baleinière te kokoma. Difficulté à transport, ba taxe biloko ebele. Yango ne. Mais tu connais tout le monde a roté yango, utilité nango eza nini? O eza pona ebimisa nini formé parce que biso tout le monde a nzete. Netinga o so kutana na nzete musu no leka nanga. Peut-être que on a beaucoup on a que na moto musu na lamela mo fufu nanga. Mais yo moko ebi utilité nango. Alors biso peut na posa to yeba utilité no et ça la neti nini? Roté o. Ah pa na biso bana kishasa ba yebi yango. Kekele. Ba mususu ba yebi on peut combat kekele te benga ka nzete. Mais biso ba tutoyebeli yango toyebi ke ezali nzete ya solo. Na kombo ya kekele. Mais na nzete ya kekele omoni berceau wana. To sali yango na kekele. Au berceau. Berceau. To sali yango na kekele. Na silité to ndeni. Oyo wana zalaki ya client moko akenda na la mikolo azongi po na réparation. OK. Na kuna quelque part bozo mona panier moko ya likuna. Toujours kekele. Et uti kaka na yango. Alors, en dehors de ça, na simana bino bomoni kiti kuna to bomoni kiti. On ils appellent même qu'on a tout bien en chaise, il y a mariage coutumier. Tout bien en chaise royale. Tout ça là. Ah d'accord, tu peux pousser na biso papa tout monde ngo parce que kala vraiment ba kiti on tozako négligent ouais. Tout monde ka kiti on nzeto ya libaya o. Ate oyote. Kala ba mariage ezaki faut ba bimisa divan, mariage coutumier. Mais lelo to moni to comme mariage traditionnel ba ndelande na ba kiti oyo. Donc nyoso kekele. Kekele na kekele. Oyo eza rotin, na kati to domina kekele. Pardon, Bandela? Oyo ya minene eza rotin. Na kati nango totongi na kekele. Panier nango totongi na kekele. C'est ça le problème. Alors sikoyo na inspiration ya art sikoyo artiste asali chaise royale ya mariage coutumier. OK. Ah siko côté kango ezandeni ensemble boyeto moko. Oui, lokola libala ezaka batumi baleti. Moko ya tata moko ya mama. Moko ya tata moko ya mama. OK, merci beaucoup. Na mekana ko vandela pour na moni. Wow. Wow, donc wow. Kitoko pena donc nga nyoso na koti kala to no mona ma mariage zeka ba bisiki ta divan, mo stambal ba vandi ba tie liputa. Ambo, dona lo wana oyo OK, wow. Donc boye de babi ba mariage lelo et comme inde bonde ba benga ki lelo donc mariage traditionnel et comme inde ba kiti ya kekele ndeto mona esa l'ampleur ya makasi donc esa bilo moto ko négliger te faut ezo soit ampleur et mata soute ki likolo dans le coup mboka na biso nde yango biloko bakoko batikela biso mayele bakoko batikela biso. Merci beaucoup président et ce qu'on a tikali boye to na ozongele kotinanga. Merci beaucoup président Abina Tikali Boye. Merci beaucoup. Et si on est au monde on est complet boye ça combien? Oui. Ça modèle. Et ça la variété à modèle ebele. Il y a $350, il y a 300, il y a 280, il y a 250, qui dépend il y a modèle togolaksayo oyo poni. Mais prix c'est $150. OK. Donc c'est mesure combien? $150. Le cola oil. $150 seulement. Seulement, maman. Wow. Ah, nous avons tiré cet homme sous 500. Non. Et comme 500, le modèle en Zokin. Maman va 150. Mobile n'est fonctionnaire 150. Sur le business on a 500. Ah oui, mais si vous avez un bon à louer, est-ce que c'est possible? $150 seulement. Location 50. $50 pour 48 heures. Mais que somba 150 pour du bon. Vous appelez la commission on a ndako pe baninga no pe bando ya louer. OK, merci beaucoup mais na en dehors à kiti na moni déjà to benga on pot de fleurs panier. Panier on tani. Pot de fleurs. Ça beauté pour na ko décorer mariage. Ba ko tia ba fleurs, ba tia ba ampoule ya moto na kati. OK, merci beaucoup et de l'autre côté ba boule yango yo. Ba boule nde ba tia ka awa likolo. Baboule oyo. Nde ba tia ka. OK, mais na monde de l'autre côté on mona ba panier ça a n'habite ba panier on ça ya offrande. Je suis dans l'interview avec le journaliste ici. Je vais vous rappeler après. Ba panier on mona o ça ba panier ya offrande to ba panier ni. Ya offrande, ba panier ya kosala ba cadeau ya ba vin na ba alimentation. Bon, ezali panier. Moto na mutakoki ko utiliser on a usage nyonso ya ligne. Toujours
Kekele 4. Ok, donc net obo est-ce que vous avez combien? Ça c'est 7000 francs seulement. 7000 francs congolais seulement. Okay. Alors panier offrande. Ba panier d'offrande dépendra de la grandeur. Le cola ba oyo ezali na 5000, 6000 et ils ont toujours une remise. Ok. Et puis non on a écouté on a latine et ça matière ni toujours kekele ton. C'est le raffia. Tala musala qui toque décoration. Awa basali raffia na teint naturel. Oyo le cola yo. Raffia teint naturel dans c'est-à-dire. C'est ça le raffia naturel. Les tissus naturels. Bah oui, batongi yango. C'est vanier mutatongi. OK. Hein, to bengi moto yo aza vanier. Dans ce ma compagnie bezaki singa na singa nde c'est formé oyo. Wapi singa raffia. Hein? Eza singa raffia. Oui. Awa le même singa oyo ba décorer yango. OK. Ba décorer yango. Donc ba décorer yango. Basali tissu ndenge basali tissu oyo. Voilà raffia Brit. Comment dit? Ok. Mani ndenge yango oyo ezali raffia Brit. Ok. Awa tango vanier azuango atresse yango abimisi tissu oyo. Kaka vanier wana nde akoki ko bimisa tissu oyo décoré en couleur. En couleur. Ok. Alors à partir ya tissu oyo yango moni lokola oyo mani bakati yango. Awa tozo batailleur bazo bakisango bazo tonga bilamba. OK. Bazo sala basak, bazo sala biloko belé. O ce kobino bobote kango par mètre tondeni. Oui. Toteka kango na ba mètre na mesure. Desi 1 mètre combien? C'est $7 seulement. $7 1 mètre. OK. Tout le monde on a mariage coutumier toujours muta 5 sali puta 5 tina oyo. Oui. OK, merci beaucoup. Et côté et ça combien? Et côté ils ala na on a $15 seulement. OK. Et puis panier il y a kekele. Ah on a panier il y a kekele. Oyo ils apona ba décoration, il y a ba salon. Oui. Bon. Ba mbumoyo ndenge toloki koloba nature. Et ça ba nzete ya bazamba na biso. Amboda bo nzete bo commission mbo. Ba mbuma na zamba na biso tozaka na ba nzete mo basala ka masanga baloba masanga ya CC. OK. Hein? Nzete wana ezalo kwa nzete ya mbila ba mbuma nango. Pour boire comme voilà, l'artiste baza ko salango décoration. OK. Donc le ko boire na zambe ça la raté. Et puis c'est là oyo malebo. Oui. Oyo malebo. Ba mandala la malebo wana. Artiste inspiration yé. Batongi yango, tant batongi toziele yango lokoyo. Bobenga ka nini bino ba bino bana basi batu boyo. Éventail. Éventail. Hein? Allez pona ko popula mamolunge wana ba mama nde balingaka ngo mingi bon yango nde to sali yango pe lisusu kaka ba artiste pona décoration pona bana lokola ba kepi ba sali yango lisusu kaka na machero oyo kaka ya malebo yango ba sali et puis non mona bilo musu liboso kuna to kende nano vrai non mona kozana ba babouche. Oui. Babouche en raffia kaka. Toujours raffia. Kaka raffia oyo latina mutu. Wow. Artiste avandi asali yango babouche. OK. C'est quoi comme il papa ya raffia. Wow. Voilà. Maintenant les papa boesco combien? Les papa oyo batekaka $20, $15. Il dépend. Pour la bosse comme ça ce coûte biso to na pia kata $10 tozwaka. Siko po bima bobo utiliser nini o nazo mwana sia. Tozi gomme. Okay. À part gomme, tu as colle quoi ça? Colle Patex. Oui. Tu bambi tout ça. Et puis on a mon écoute ba fumo. Et dango pe zali kaka raffia. Oyo to sala kango pona décoration, il y a ba kepi coutumier. OK. Voilà. Donc neti mobala linga bala mobali wa bala ko tsona mutu et puis tout monde en pe mon ba chef coutumier. Quand je dis coutumier, c'est-à-dire na clan, chef de clan, chef coutumier akoko tiango na mutu et dans l'entretemps to baxele bloko musu bazeke. Oyo c'est ezali pour la nature, beauté, mutakoko lata osombeli bana. Oui. Eza raffia ba pli yango e ba tongi. Vraiment. Eza artiste atongi. Vraiment. Ezali nde raffia. Combien? Oyo ezala na $30. OK. Et puis soki to lati sango ekomi ya nkumu wana ezala na $100. Vraiment pour na kumu lati yango. To kota yango mwa mayaka.
Tu as vraiment pouvoir à Bokoko Nakati. Vraiment, tout le monde a un secteur toujours raffia. Nous tous ce sont des raffia. Oui, la production est raffia kaka. Oui, tissu naturel ndenge na laksa kyokuna. Yango awa tissu décoré. OK. Voilà. Donc raffia penza longo na raffia po ça misale belé zo sala. Misale belé et puis ezapé belé pa na biso. Mais pour na comme la biso moi passe. Peut-être ce que l'état au bongisango et ya moyen to kokiko kene nango na ba exposition na bamboka msusu batu ba osepela nango e kokoti sa pembongo mingi na art na biso. Vraiment merci beaucoup président, merci beaucoup président. En tout cas balongo nyebele en tout cas art penza eza makasi awa. Ba œuvre d'art eza vraiment ebele. Ah nazomona. Mikwa ya hein? Mikwa ya ngombe. Ba artiste avandi ba po ba boka mikwa ya ngombe te. Basali yango ba bobengani mitonga ba mama batonga. Wow, donc apene lo ko boa ke zate. Donc nyo c'est ça na valeur. Oh pas que no kanga suki na moi tam suba kanga. Merci beaucoup ba pesa su motonga yo ke kanga suki. Wow, quelle bénédiction. OK. Merci beaucoup et puis on a mesa oyo ozana art antique. Oyo bikeko. On est art antique. Oui. Parce que est-ce que tu utilises les art nini? Ah ouais, c'est art moderne. Art moderne. Art et moderne. puis art antique. Antique. OK. Art La antique. différence c'est art moderne et puis art antique. OK. Art antique. Ezali art ya antiquité. Et antique et na antiquité. OK. Na bokoko na biso bazalaki kosala art na image ya motu. Spirituellement balatisi yango pouvoir. Balatisi yango pouvoir. Tango balingi basalela yango ba invoquer mutu wana. Hein? Omani lokola koko oyo. Omani lokoko oyo. Omani soki tango akomosala bikila na ye. Akomosala bikila na ye ya bokoko na tango wana alati yango. Hein? Tango alati yango boye. Alors na moment wana azo ko invoquer azo sala makambo na ye nyonso. OK. Alors soki asilisi alongoli yango atiki na ndako atikali na bomotu na. Mais simba fala tano oyo Oui. Bokoko ga toujours. Oui, eza bokoko na ye. Aza ko invoquer yango. Alors na moment wana yango ekomi na pouvoir. Tu bengi yango art antique. OK. Donc art ya antiquité ezali art oyo eza na pouvoir. Mona oyo. Nyonso oyo. Koko avandi na kiti avandi nango. Oui. Hein? Soki eza sacré déjà eza pouvoir. Alinga pesa moto pouvoir abisimbango. Tango simbango vous avez ce que yaza nango besoin. Mais na art antique ato mona nyo pesa nango ka boa. Mais si ko po ekota puissance, faut batango maloba to de. Wanande ba kolo pouvoir wana bandoki hein. Ba communiquer yango na pouvoir wana nde. Jusque là ça nango ka non boa. Soki to ngo pouvoir que c'est que ezali eza naturel donc eza nango ka art moderne. OK. Mais eza nzete kaka. Ebele ah bokoko na bokoko. Ah wana moni liba. Kilo boy libanga ngo. C'est ça la malakite. Malakite. Ezali malakite. Yango matière ba bengi malakite. Ah wa malakite brut. Mais basali yango sandri. Banga karate. Ezali banga mais ezali malakite ezali banga. Oui. Malakite. Neti boy est-ce qu'on rôle non ezani. Oyo wana basali yango sandrier. Oyo pe malakite. Ah d'accord donc matière on se comprend bien. Naturel. OK. On va travailler. OK. Hein? Yango de sali on yamani lion. Sali lion. Ah d'accord. Mais awa ezali malakite brut mais bato bolika li de suppose à la cendrier ya komela cigarette. OK. Neti libanga bo teka combien? Wana bango bato ya pierre nde bayebi valeur nango hein. OK, dans fond sur la nena bango. OK. Okozwa biloko nyonso so olingi cendrier olingi nyama olingi yo olingi pays olingi yo biloko nyonso ozali olingi boyo nani bakolier yango oyo ezali ba porte bic yango oyo. OK, merci beaucoup wana to leka mabanga. Namoni pena président a sollicité biso kitoko makasi to meki ko comprendre président pour mada commentaire mingi kutu yotia eza na ngote mais namoni kuna comme si eza usine bisika bazo lamba pena ba kiti to meka pe ko koma muke totala. Oui. Namoni plateau d'art pour la décoration, il y a ba mesa ndako. Je pense que ton zonga non apena to yeba non moko sima mosusu. Non na ba to bozali na ba tableau. Oh to bengi ba art ba nani ba peintre.
yango toza vraiment na kati ya usine awa kande bozomona nyonso baza bavanier oyo wana komo na ye badu vanier oyo vanier matondo oyo élève ya matondo oyo élève ya badu tokutana na papa Badou comme ça tomekana nous ko interviewer moi 30 secondes. Bonjour papa Badou. Bonjour. Papa Badou to moni vraiment na kati ya usine na ba œuvre d'art. Na moni ebité ozo sala o eza nzete nini? Eza rotin. Rotin. Voilà, oh nyos rotin. Donc nyos ezaka pona osala ngo ba kiti oyo ya coutume. Ouais, oh ezo sala ba kiti, ezo sala ba panier, ezo sala ba listre, ezo sala ba biloko belé presque. Ok, merci beaucoup. Mais nous sommes boy. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que vous avez un risque? Nous sommes boy. Il y a un risque pour les gens qui sont mais tellement ils sont déjà spécialisés dans le ok, mais moi, l'avantage, c'est que je suis là. Oui, l'avantage est parce que les gens sont là, ils sont là. Ils ont l'avantage de supporter, bisoter, de classe. Et puis, la difficulté, c'est ça. La difficulté est un peu moins mingi parce que tous ana difficulté ya makasi ya transportation ya ba matériel ba bisike uta na bamboka koya nango ya pasi et surtout moi tant au ba désordre auto za na bandundu pour produit na biso presque mingi uta bandundu et ça la biso ba difficulté moins mingi presque ko pe kan jete ba benga kekele oyo eza rotin kekele eza ba oyo alors kekele nde oyo kekele eza ba oyo OK oyo sangsa oyo na o wana nde zo sa kiti wa coutume. Voilà. Oh, ils ont le rôle à pied nango. Oh, anande basinga tozo kangela. OK, d'accord, merci. Na sepeli vraiment. OK. Et puis tu es de l'autre côté, tout le monde peut bazo kanga basinga. Bonjour Yaya. Bonjour. Kombo nani? Comme Olivier. Ya Olivier, tout le monde zo kanga basinga mo to ebité eza kombo no nini? Oh Rafia balata loketo basa décoration. Oui. Ah. Oh balata ngo to benga bazebola yango. Zebola. Ah d'accord. Parce que nous zo kanga ngo ba maboko boye. Pour essayer la neti nini? On est quoi déjà singa après to tonga. Ah d'accord, donc tu es ça la boye et ça pour bima boye. OK. Fongoli yango. Ah d'accord. Après olati. OK. Mais kana ko kanga pa na ngai. Ah wa to kangi na nzoto na yo. Wow. OK, boude likolo awa. Boudin de l'oni. Boudin balia katoni. Te boudin. Hein? Oyo eza bana mike pona ba tissu de danse traditionnelle. Hein? Yango babinela ona. Ba ba kanga boudin mo likolo. Boudin balia kato boudin ni. Boudin za. Boudin za te. Wow, do a vraiment na kata ba a oyo. Donc il sort na il y aura notre na okina kombo boudin et puis singa nzala mbala moko moi je pensais que ça va boudin oyo to lia comme boudin to lia. OK. Wow. Donc ils sont ici na bakangi boye basali boye aina comment bouger hein. Yango bien. Ya solo. Osa yango kitoko. Sale elengi. Ya solo. Elengi. Président bien bouger le ketango bien. Ah bon. Waouh. En tout cas mboka na biso richesse ezali. Biso ne singa so na kutana ona njela na obwaka na ngango. Na koleka na ngango pona mo na utilité na ngote. OK, awa nyoso eza utile. Awa loko eza inutile. J'étais net na singa oyo. Nzoka nde tant ba fongoli yango et puis simba ma forme ya biloko tom so en fait so lingo ke louer. Ozo lingo ke ko somba. En tout cas longonya na bino vraiment. Merci. Félicitations belé pour na mayelo bozana. Et puis to mona ba saki awa nyoso ka Rafia. Rafia kaka esala makaboy. Kandi ezaka boy esala maboy matière au Rafia. Wow. Et puis na moni to pusana mo liboso kuna. Ba kita ngo toujours yango ya coutume. Et puis nazo mona oyo eza cadre ya nini ya oyo pona uchambo to benga kesi. Ah, donc bino mosala pena ba kesi. Sala ba kesi au cadrement nango photo bolango po awa mbonge kota. OK. Et puis ba oyo o ka pona na décoration za kalebas amike. Ah donc kalebas nde yango oyo. Minene nango ezali yango wana liboso na. OK, donc kalebas munene nde yango. Mais ce que ça pona osala ni ko tia mai to nde. Bachaka mai bachaka pe fufu. Babengaki yango eza ba recipient lokola bilangi ya komela mai
Bambilika. Bambilika bokoko na biso yango. Tango batiango lidutu lokwa batie boye. Alors baza ko utiliser ngo pona komela mai toi kotoka mai na etoka. OK. Voilà. Vraiment en tout cas Longonia makasi président Longonia. Il y a ba maroquinien. Oui, toko mabe kuna. Mani. Ah ezali ba maroquinien. Batu basali. Oyo mabiala. Comme na ye mabiala tata wana mundele wana. Tokutana nanu na mobali ya pembe babi papa mabiala. Tomeka pe ko sola muke. Azali artiste maroquinien. OK. La différence ni za entre na yepe azana muninga na ye mususu azali sculpteur ya nani metal. OK. Siko différence ni za metal yango omoni basali biloko mabende oyo nyonso oyo na maroquinerie yango omoni asali ba décoration ya mayaka oyo ya décoré biloko nyo atongi ba chapeau ya coutume atongi et ça c'est la maroquinerie. OK, la maroquinerie. Oui, voilà. OK. Oyo oui. Tobengi bango ba artiste batteur de cuivre. Bango basali ba cuivre oyo bazo tonga ngo ndenge ozomonana heureux mariage, que Dieu vous bénisse. Car bango bazo sala ngo. Non, c'est pela muketo sur la pena papa. Pour y aller me placer à cause expliquer bison pena malamu mengi. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Papa de là. Habite pour ce n'est pas papa ya pembe donc mobala pembe de balabala c'est la quinoiserie hein. Donc il est le mobala pembe. Tout le monde en tout cas babi décoration ils a maroquinerie. Pourquoi maroquinerie? Ah bon, parce qu'il y a une globalité, il y a mayaka, il y a nyonso accessoires, nyonso chapeau, tout globalement nyonso mayaka na kati. Ndeto bimisa yango. OK, to bandana o likolo awa na ebite yo moko sali to sombi ko somo na mona awa iza to ko benga ngonini. On a des mokili ngombe. N'étant tout le monde qui a utilisé trop de tissus à sac, même dans l'église catholique, ça les a qui bazo boka la batuma ma ine to bula qui biso moko eto créé yango na mukila wana ba taba ya bangombe tout ça on peut mukila. OK. Tu mukila ngombe ngo zo ngo wapi? To kenda mingi na ba abattoir koto bakata la misumine to yango et ya kana mobeso ba tellement trop to zo to tsa on a moi moi ekauki tant ekauki nde siko nde ezala bien pour mutakoko osalela. Bon namoni ya mulai nango namoni ya mukuse nango opeka yango hein yango na kaka siko neti bozo teka combien neti oyo ezana $25. Oui, et puis oyo on a la tiema ya kana pese moi décoration ezana $20. Oui. Et puis namoni musu ya pembe awa nango ya pembe oyo totala to benga ngo sita ma teinte to tentango eza banzete mususu pe ezali ezana couleur mususu meto to tchango couleur to tentango emisa couleur eloko mususu. OK. Et puis anazomona na ebite to benga on éventail to éventail. Oui. OK. Opika yo mom to sali hein. Ouais, ben éventail ezala bilo mususu ezala pe ki ba importaka ba memeli biso yango biso sko to pesi yango forme mususu to pesi un peu ba style mususu ndenge neti onazomona ko importé hein. Ba pli mais importé mais ba tissu no se zokendaka na ba comptoir to ke to changer moi idée wana to pesi en forme eloko mususu. OK, merci beaucoup. Et puis to mona bikoti pe mo sali to est importé. Bikoti ezala to salelaka toujours to ibara trop mundele na batisi na biso ne tozoluka to sala musala na biso neti ba bikoti wana eza combien tozala na bikoti ezali oyo eza mayaka ya RDC oyo eza na $100 oyo ya badore to latisi eza na $35 ba oyo ya bankoye ba simple boy eza na ba $25. D'accord pona moni oyo yo latisi ba mayaka na moni on peut sukuna so basela ngona rafia basela ngona rafia ba style so moni su su to kimia on a sala on a forme même su ya bracelet ya muki ya loboko ya RDC donc so mutalati wana et puis alati pe ona loboko ouais neti osko loboko combien ouais dans le monde muki 10 000 francs 10 000 francs bon muki vraiment et puis tout moni su nini to zo mona ba mayaka oyo nebite yo moko sali to important liboso to zaina na idée te to bandoko travailler na batu mususu ne le fait que tu travailles na batu mususu nde to komaki pe biso moko to banda ko sala yango. Et puis osko to benga oneti nini oyo wana eza bise na ko kitsa pe to na meka omona ezali
Ok. tomonaka mayaka toyebi forme nango te tomona nano eza problème te. Pardon pour le chapeau. Pas de problème. Dans la tour là-bas mariage coutumier. Waouh. Tout là ça va marier. Nana changé na forme na longolo wana. Okota na style la ngai. Vraiment. Ouais, ça art donc il toujours ya mboka na biso. Changer. Bon mona non nde nazo koma. Nde nazo bongwana. Wow. Bon mo nde na komi botaka nde na komi. Siko una lati o babenga ngoni. O to benga ye couronne. Ye to benge bise. Ah bon, donc on peut qu'à couronne, au bissé. Donc on a tiré la main dans les lipoutes et puis dans on a baxi du colo. Dans le modèle dans les ceux qui on a baxi du colo. Waouh, toujours mariage coutumier. Vraiment longonia, félicitations Makasi. Et puis au couronne ils a combien? Couronne ils a un bon à moquer $15. $15 bon à moquer. Bissé nango ils a $35. 35 15 donc nous sommes ça 50 à discuter. Mais ils a bien bilom souffle na baxi na nante. Na tiki na bon. Dans ce mutaye boyokani et puis au bakisi lié. So abige na baxi ko dotala par rapport à calcul ya mbongo. So abige na baxi ils a mayaka nango ki mona brasser nango loboko ils na baxi nango. Donc nous sommes besoin na baxi ça dia ba $65. OK, vraiment. Et non c'est non na caméra mais allons la biso na photo moko. Yabiso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa bomo ya sekwelekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika esansal ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa